Bonjour, vous êtes Stéphanie La Rose, Awana La Rocho. Bienvenue encore dans La Rocho. Les belles dames, aux alinda kunayo, bienvenue. Le on a un modèle à souk au besoin monanga les belles dames. Ils ont moani, nous avons vraiment simple que ça la yomo kunanda ku, aux ma sortie na yomoko. Vous en avez pour ça que vous avez tchatché belete na mon tout les belles dames. J'espère que vidéo oyo eko sepelisa les belles dames. Na kolwa mingite, mais na kotikayo, on a yomoko Olanda. Merci. Et donc, le besoin de faire des quintures, charbata, living conditioner, on de la cocha. Donc, nous avons tout, nous avons seulement un peu, nous avons mingité. Et là, comme il balai, on a Coca-Cola, il y a Jamaica Black Castor Oil, et on a Coca-Cola, ou il y a bisu oil. Donc, focus mingi, les bourgeois suki nanga, na sima suki. Après, nous allons peigner ce que suki nanga. Après, les belles dames nous allons la gel nangai. Dès qu'on a coché un moto sikolo. Comme vous voyez que les belles dames n'ont pas vraiment gel et belleté dans le suki nanga, qui n'a pas na potagel, na potagel n'a pas cola qui est colo. Donc, non pas qu'on dingue, na dingue qui n'a qu'un ponytail nanga de la dingue qui est là. On a observé que gel nanga est là et belé et côté côté na kata suki te. On a pour ça beauté. Après, on a les belles dames, nous allons coacher élastique dans nos nez. Et nous allons bien d'abord baby suki nanga on a brosse oyo. Parce que qui tambala pour na suki nanga et là. Ndé lobby suki on aura ça modèle nanga on aura pour ça. Donc comme suki nanga za ka cheveux naturel les belles dames, on a bien vraiment noani mbala moko pour c'est le modèle mbala moko. Exacté comme on dit que là n'a pas si et tant que qui tambala boé et on est dakangai ton na kolala lobi na kosala modèle on a modèle nangai et bimi bien quand qui tambala nanga boé on a ce qu'on a ça nos suki on a aussi là on a la suki nanga aux alliés expression je peux bien haut et on est na kosala là les alliés numéro 35 la couleur à numéro 35 comme vous voyez que suki nanga ils ont noirté la numéro 35. Donc, pour la ekending, on a couleur là, c'est la expression. Donc, on va faire la expression dans la boutou pour lobby, c'est la facile. C'est un peu de la moukaken, mais comme on tamboule, donc comment passer. Donc, quand on a katikati, les dames comme à bouer. Après, on a des choses qui sont dans l'eau, si on a boué, pour bouer ma naturalité, tout le monde est dans le coin de la kangatou, mèche, après, kangabiso mèche, on est dans l'eau. Donc, tout le monde est dans l'eau. On a l'impression qu'on est dans le propre, attention à la saleté au bon sang, on a soupe. Et loko eleki bolingo ezatenga la sengi. Celle qui n'a pas monde de commis et comment on a boyé. Après, on a coupé pour l'ango. Et on doit peine pour nous peigner aussi. Il faut qu'on a katikati wana makasi pour qu'on nous peigner. Soki bolingo eza chapuli nanga na suki pour non limbisa suki nanga pour suki nanga bima pete na pour la ka unimukie eza ula organics et on va lancer là ingengi sa suki nanga pour ule za la bien ça la mo onde sel pas suki et comme ça suki pete donc ingengi sa on peut comme ça on pete donc on a élastique nanga na katikati awa pour suki nanga et panzalate. Donc, côté ici élastique non. On a katikati, et na côté ici le sapi na benzi. Pour que ceux qui n'ont pas éco-panzalate. Donc, ceux qui n'ont pas éco-mabonde bomoni. On a quoi élastique moko awa. Donc, ça va comme ça. De bomoni boy. Donc on a au moko et on a au mi balé. On a le biscuit de mon modèle nanga ndenge et kozala. OK les belles dames, bon de suki nanga elali. Après on a quoi ko olive oil spray pour na kongingisa suki. Na ochanga na suki. Suki nanga ingenga.
et déjà suki na biso je tobongisaki yango lobi suki na biso yango oyo. Après na kotia suki na nga oyo nasalaki na nwani nde bozomona nazokanga yango na nwani e na kozongisa yango nsima. Ntango na kozongisa yango nsima na kobongisa yango mpe na kotia ba pince na kotia 2 pince na coin mpona ekanga suki na ngai mpo to na koningisa yango ebouge mingi te. Après na kolongola suki ndambu nde bozomona wana, donc il faut longola mwa suki ezala mwa ebele. Donc na longolaki na moni kiza ebele te na bakisi lisusu mosusu. Apo bomoni nde suki na bendi eza mwa monene nde suki na bendi bongo na koya kopeni yango mpo boyebi kaka expression ezala mwa mindondo, donc kopeni yango ekomi bien bongo nde tokoka kolinga yango na suki na nwani na biso otoza nango. Donc ezosala sikoyo ke ebomba suki na biso bien nde bozomona video ezolakisa. Donc olingi yango bien. Selongi, Tobi Makitoka, Tina T et Cominatina. Merci beaucoup. Merci na bino nyonso bandi na ngai ne bande pe bokomi na ngai na suka nzambe apambola bino nyonso ko bosanti so communiquer vidéo o ebakisi implice na mtu na yo ko aimer yango ko sala ngai bien pe ko bosanti ko zala abonner na chaîne na ngai Yala Show avant obima et ko sala ngai bien makasi ko bosanti ko na ngai na Congo na Sepela TV. Merci na ma boss brothers, merci ne mtu landa kangai wana tukutani. À la prochaine, Tinate et Cominatina. Bye. Bonjour, Nabino Nyonso, vous allez dans Stéphanie La Rose. Là, on a une nouvelle moko ya kitoko les belles dames. Oui, kocha maquillage, kosa la suki, kosa la bohénio, vous allez kitoko mettre boss na kelo comment kopé o ezali important. Nanzo to na biso ezali minu les belles dames. Tango to sikaka, tango to lobaka. Elo comme tata la kaka mba moko été chaîné ya kana nene et ya kana minu. Oui, yango nga La Rose na apona solution moko pona yo, ezaka pona biso basité, même pona yo mobali, même pona yo mama eza wana pona biso pona kotelisa minu biso moko na ndako na facilité tozali na souris claire nazo poster yango partout oyo ozwa moza na pesa ke osomba souris claire na yo komelanga kaka na La Roche les belles dames tindelanga message na soka mbongo partout na Western Union na PayPal na banque ngai na ko poster yango bisika oyo yo ovandi par respect minu na biso ekoma pembe par respect. Bonjour, nabino nyonso bozolanda ngai Stéphanie La Rose. Lelo na libino vraiment nouvellement quoi ya bien hâte qu'on a période de ma fête, ma bonne année. Nabi quand bazo préparer na peso cadeau ni na peso maman cadeau ni papa ni cadeau ni. Donc lelo vraiment nouvellement quoi bien Sepela TV et Tiki Baby sauter le week-end ni toko Sepela biso nyonso ensemble les belles dames. Maman bozotalanga, papa bozotalanga. On a besoin qu'on puisse papa na yo cadeau, maman na yo cadeau, mwana na yo cadeau, koko na yo cadeau. Sepela TV et zawana pour na biso tout nanga suka ki tia mona combien a comme si prix na combien c'est plate va vite hein na aucun de gauche na aucun de droite té na télévision na 85 livres ya pamba et tout nanga abonnement au cas où faut 85 livres et au bien sûr que faut sous abonnement c'est plate va vite que le cause de la période à ba fête na peu c'est bango na 85 livres et na ba c'est bango 4 mois ya ofélé babi 4 mois ya ofélé ya kolanda politique awa na kata Sepela TV sport awa na kata Sepela TV théâtre awa na kata Sepela TV bébé bazo la inge olingo tika de bavanda calme awa na kata Sepela TV dans Sepela TV ali biso nouvelle oya bien donc maman sombela papa pe sombela maman pour la biso nyonso to Sepela merci.